Bambote belé partout, bisika bozwami. Donc, émission Abino sans frontières, au Bolinga Kamingi. Ya Magi Bokungu, moi, na Mangola Cyprome de la presse. Non, c'est capo, naza na kandate, naza vraiment na sengo. Donc, veut dire, chaîne Nabiso Info 16, Ezakomata, bah l'échec. Désolé hein, pour l'échec. En tout cas, vraiment, Info 16 ndé makambo. Hein? Chaîne moko à qualité, il y a classe, des missions à qualité, des missions à canon. En tout cas, Bamouswamba, désolé, hein, Bamouswamba, désolé, pour plus de ça, maman, ya Wale, Kene, oui, voilà. Et Michel Abino sans frontières, yango, lelo, na mbelibino, kaka muto bosenga enga. En tout cas, le grand cameraman a fouanga na noté, pour n'engena ibisabino kaka boyke non, bo s'abonner massivement na Info 16. Bo s'abonner massivement na Info 16. Avant de côté na titre émission biso ya lelo, débat na biso ya lelo, na ko souhaiter mes condoléances na famille Kiziondo précisément na Vieux Bob Kiziondo na Paris, oyo aotaki ko perdre papa naye le 9 mars, samedi le 9 mars na Kinshasa awa. Corps est prévu et bima samedi le 23 mars et enterrement le 24 mars na nécropole. Sincères condoléances na Ouest Kiziondo, Passion Kiziondo, famille nyonso ya Kiziondo. Papa Robert Kiziondo atiki biso akufi na 86 ans. En vraiment coup de chapeau, c'est pas facile. Moutako kisaba ajwana et na ba consorti en boga vraiment en boza toujours makasi. Maman Méger, mon parti bi mes 700 condoléances à perdre papa Bokilo naé vraiment tous ensemble na bino de loin ou de près tous toujours ensemble na Paris bazo panza matanga samedi na Paris ba panza matanga vraiment nyonso j'espère que le cas bien. Oui voilà donc tenez toujours Bamouswamba, boza sointé. Donc, biso ba maman Wale, tokenda maternité, te bi Wale ndenge zaka, donc on est ensemble. Les grands caméramans, koko fungolanga, invité d'honneur nanga, babi, maman Mongala, bonjour. Bonjour, Magi Bokungu. Bonne santé. Santé kitoko nangolo anzambe, kaka ndenge zomona. Samarino ndengazali. En tout cas vraiment vraiment pas si pe mawa problème au tout ça na RDC na ligne na partager on a maman ngala pour ya la vérité claire lelo na kin ezaya ko beba kin ezaya ko inda to ebité ce que to benga ngonini envoûtement ou bien ezakaka prestige ou bien tozo linga to leka soki ndeni nazo comprendre lelo na kin tozomona ba fille ya plasma o bazobenga bango ba écran plat eza ba télé o a plat wana donc ba fille o baza na sima plat ba komo luka ba koma lokola ba fille o baza o to benga na kin ba télévision ya kala ba télévision ya Electa wana ezaki ba télévision eza na sima sala mwa kunki nde ba benga ba fille Electa na ba fille ya plasma. Nasi mamungalo landanga. Babenga nini? Télévision du Kosi. Ya kunki, monsieur babenga du Kosi. Bongo. Oui voilà, télévision du Kosi na ba écran plat. Mais tu ko remarquer ba maman o ba bimi na kin ya bokoko tozo comprendre ba fille ba coach na mouvement wana au moins la fille azana un plasma mais aoluka akoma na du Kosi akoma na kunki. Na ebité maman Samarino masanga makasi kande tolobaki non Samarino masanga makasi phénomène wana yo étant que moi si en plus maman Mongala mwana mwasi o azane plasma azane masoko plat mwana mwasi o azana ete vza kuki abotema na azada babase na des fungama sko ni lezo sala ki ba plasma ba luka ba koma ba kunki bon nga penza phénomène wana tina kini ya lelo. Bon, et ça conseil vient dans la série du bois, ma beaucoup banque à Ibsangai, et ça complexe.
mpona nini complexe ngai Samarino nde naza nanga ka boye nde nzambe asala ngai nde mama aboti ngai nana te oconvie ke mutu moko akonda boye te ou bien mutu moko atai boye te nde basalanga nde basalinga ka bongo ezo ma fille congolaise mpona nini mwana mwasi aleki na nsima tala nsima na ye monene yo kote onyongi motema nga mpe funa kende pa mama wana mama nefa pesa ngai navandela mpe boka bongo nga mpona ngai ezwanga temps ekozwanga temps parce que donc mawa trop naokela bafille wana mpasi mpo anini complexe infériorité ezotambola na Congo oyo eyaka mpasi bazomela bimelamela eloko nyonso ebike na bokoko conséquence nango ezali eloko nyonso nde tozalaka Magi Bokungu ezali ona mela nsima conséquence nango ezali nasala soki tai nde nini ya nzambe ayebi ntina nini asalaki yo ayebi mpona nini asalaki ozala bongo donc soki okoenvie ocorrige déjà nzambe eza inde ata nzambe alikolo osepela te eza lisumu franchement. Mais Samarino bafille avant nga nasala émission nalingaka mpe nasola mpe na bafille nyonso mpo nayeba bafille oyo baza bafille ya plasma ya écran plat oyo baza na masoko te bango bazodéclare nini mibali na bango bakomi trop kosinteresse na bafille oyo baza na cimenterie oyo nakini bakobenga cimenterie ya beton oyo bakokende kozwa. Je ne sais pas Samarino, est ce que mobali oyo alingi mwasi akoki kotika mwasi na ye oyo alinga mpona alanda bato baozwa ya kozwa? Magi Bokungu mwa mongala onga nazoloba no eza complexe ya lokwa vie nanga d'avant-poste ali célèbre mwasi ne awai bongo wana ndenga lulele bongo yuza mwasi no taille normal ataza plasma oke ko envie waza masoko minene oza complexe c'est que ça vie non mais ça na bongo jamais ku tezala te lokwa vie na alando kosi ala momine na ndaku ndenga lingela ye mbamo ke zwaka fimo boye aza cimenterie boye poani envie ka lisoko wana nyeso ya lisoko nyete Magi Bokungu lisoko nye eloko ali kotaka na lidusu moko biso tozala nango bongo wasala bongo aza complexe makasi a complexé. Oui, fidèles internautes, en tout cas, vous s'abonner vraiment à trop na Info 16, surtout le bel sujet oh maman Samarino a dit que non, c'est complexe. Mais Samarino autant on zoba c'est complexe. Tu penses que moi si na kolinga que non, azomo na muninga za na cimenterie ya béton, yé azana écran plat, mobali abo ya yé pour azana écran plat. Yango peut-être yango bazo luka ba kinde bazo yango ya kozwa. Mais oui, pour sauter muninga kuna sima ngo bezaka ya nie ezaka ne ya nini yango nda ba mibala ngo bezaka bandoki po omoni mutu sima bongo otiki ya ndaku okelanda kuna est-ce que oyo landi wana olandela ona nde nini eza bien eza ya soin eza ya kobeba ou bien eza ya kopola donc mibali basana ba ka ndenge akeipe siko tonga kenda okuta na nazongela place mananga eza imsu trop tard po ngala za nga plat boy neti yo za poitrine kitoko Bokungu mbamona vielo comme Magi Bokungu aza nga pena kende ba vimbisa conséquence na kozwa libelo muto koyeba ezaka ngai moko okozwa na cancer okozwa cancer anis okozwa vie et baby nga ndela tambola benga Samarino na sa complexe solo nenza masanga no za bongo to jijengati. Donc si on a bien Samarino tu lobi que non musu ya kopola misusu ya kobeba misusu nazo comprendre. Donc parlant nena comprendre que non mikolo na RDC basi mingi o bazana ba konki na sima ba cimenterie béton donc mingi eza piraté hein. Bon ya ba original ezalango ya pirate pe zali ya pirate ko de déborder po eza bibaka baka mutu msoko fanda ma calculer r na babena na fanda 6 heures du temps na loko ni liboka na fanda po nini masoko ya minene oh donc liboka peso mo ça va ni liboka donc ngabele mission na ko fanda liboka efimbanga te yo kovanda ngo condition te kuno ne ba pesa ngo condition pa ba mama na nde ba osaba masulu na bangwana yo kovanda liboka mesure yo lingo yo kozwa Holanda eza kisi eza pamba tinga la vandika na vandika liboka na yemne non OK penza pe chope neti nga ba Samarino nde na be masanga makasi na kokabiloka bokoko te mela wana po libumu oyo ekoyo leka pamba ona ya munene ona sa non ndenza masolo plasma no ya zala bongo osa bien mobali no linga ka bo mbali so linga ka ya masoko minene te mobali na mbala zana guna ye
ako vie ko tu soko mne na ya mono lo de mazi envier papa la naï ezalaka bo envier écran plasma envier écran plasma na ou bien biki naï abona azwa kuanga ou bien soki nini poza kaka soko mne te ni ba no so ba bongo te do mbel pe ba keseni hein ko ba keseni eloko nga na tamoka na yebi te o mibali balukaka nyonso eyaka ndenge mo ekota mpe na lidusu moko yango wana po nyonso oyo oluke pa mwasi wa yango mwasi aza nango plasma na ya kunki ndenge moko oui des internautes mes sincères condoléances na vie nanga Ouest Kiziondo na Belgique sincères condoléances Passion Kiziondo sincères condoléances bino nyonso ba condoléances na bino mais Samarino yo solo ba bonso baza ndenge moko mais ba fille bazo comprendre loko wana ti nini okoko conseiller ba fille premièrement ba fille pour nga bena mibele ki ba bote pour mibele na mona ba mo ba bango ba mitu ya moko et ça va trouble ba za ba vertige amoni ya place meleki on n'a pas vu vertige on n'a pas su ya kokeleki le mais a dit pas su ka vertige donc bango ba zo ka ba vertige kara mobile josa bongo za aventurier tout fait ay biki nga na on mari na mwasi na nga na convié di soko mo ramener l'équipe Nathalie ya place meleki non aventurier tout fait vrai Joe alinga mwasi kimia ndenga zweli vrai Joe alinga ndenge mwasi na qualité wana ba vrai Joe elo ko ba dig di kandongoma mo na pare solo elo ko ayi alila mwasi na wana fort ndenga lingele bongo aketali banana ndeni. Oui, voilà, ambassadeur Raymond Singa, Babi, deuxième personnalité en na Kata Suisse, hein, toujours ensemble. Donc, oui, voilà, Sylvie Samarino. Obi qui battu sangozo panjana partout, qui bino bangala nde batu bene ba stratégie wana ya kopesa batu ba cimenterie ya béton, ya ba moellon. Moi je me demande, ceux qui ba peso cimenterie ya moellon, et ko bouger te. Bon moellon nde na France na bino c'est libangati. Yango wana bongo so apeso cimenterie moellon et mika gi et bouger côté ni. Te ko Nsambalola. Yako bomaka mokilo po makambeleki mabe mingi po moelo eza libanga bazwi simate na bato bakenda bazoba ngana ki koluka simate ya moelo libanga to ekembaka ki ko buka tala mbali board te ko sekate bokungu na ngai ko sekate po eloka li Bon s'abonner toujours na info c'est donc côté kokate et bien yom do sexanga Samarino franchement te au sexangai donc you know ça bon scope c'est pour ça que non to continuer aux endroits ba pour au kati pour au sek te na lobi pour ko kata bord mo ba msupo ko lingana litimatera béton wana te leta zo ya béton ça de bobi béton de bakulango akoko ta bien eloko ebukani siko mama ndako lelani lo baza mosi na ndako wana akosinga ta mo vix eloko ni confort pa masé bon raison normal boso système ane zate papa comme faible maman ko papa inapte papa linga mosi no ndeka za bongo linga kanda za bongo aka mosi ana mabele mibale o to luka pe ka moko lidusu pe ka moko ba ora minena les anglo mi satu mibale te ba ka ndenge moko pas de complexe nga bien complexe ma ezana amina amona soana abina nga magyomo ninga ndina za na ngaboy so mwenga na mwasa mukise na lingeka pona sakana nga panda linga pa donc mwasi donc ko azapenza na ngo wapela na okapena bien bon wana siko alobi vérité ne po alinga ne basa minene mais atika ko s'embrouiller basa batu ya ba plasma wana guna yie o memu ndana guna yie mobali msoko linga mwasi nga ya mukie na linga basa mukie nga linga basa minene te na luka na mbetu na ba mususu na linga mwasa minene so atondi ma mbetu donc atabomba ngai o mwendeza asani mwasa munene abombe na mbetu ba mibala na ba mikie wana bakonda balinga basa minene po soka bombi ya bombai siko soka luki ya mukie au luka na mbetu Oui, mon président du pool, mon cher, à Paris. Président du pool, mon cher, na l'abîme à trop. Maman Claudine Kinoa de moi-même. Maman Eugénie Mokiri. Babi, joli Toulouka. Maman Cessé.
toujours Nathan toujours ensemble na habité ce qu'on conseille au pesa na basi pour to comme un peu cochiter pour to tambla na minute Samarino par rapport à ma cambo isoleka pour to ba conséquences belé mi sous na minute bazana ba mama emo au moins bena moi si akende ki babaki bakiye a commis deux formes côté vimbi côté ekondi au moins na ba fesse na e esteli bambumba ba bloquer belé bazolinga même ba ko pour na ma comportement na conseil ko pesa ba de kwa basi bongo conseil no pesa bango bakisa na bazwaka ezana dose te franchement et yana dose te en plus au sala ngo peka pona nini mama ndenge nzamba sali yo au moins nzamba zali kula za zuwa ti to kumisa kai azana intérêt pour to kumisa ai alors yo zala siko ke nzambe ninga salinga na zala ka nzamba salinga komela no bimela mela te po zaka na dose te yana conséquence nango ngane ti obato ba zala bongo en tout cas wana penza nzambe ya limbisanga eloko baluka ki conséquence nanga ngwana ngam na luka ki yimta luka ki bosko neti ngai Samarino no sani bedi ba oyo ba olanda sko bongo ba ke na mama yo ubina ba hôpital ba tande ba ninga basi ba o souffrir ba cancer anis ba cancer à mabele ba cancer kili et ça sont malades comme beli pour tchana yango pe même pe ba cancer mingi hein oh yango wana po ba yele lo mo mwindu ba buki ba ne ba ntse ba sengi mama baka kuna yo po yebi na opetina na ngote eza ninyo eza lokwa hydralente o sokwa na soso na pharmacie te si vous dites yo zui kamba mo piu obaki est-ce que solution wana o yebi tina nango est-ce que nzoto neza fragile na biloko sali wana conséquence memi na bongo ti bon conseil na pesa ka ba fi botika nde nzamba sali otika sala ka bongo vous on voit misa bango pour rien et puis bazalokuta nga Samarino nzambe ninga sali nga sala nga mabeste nga kituka ndo bomoninga na zakaka boy na zakaka boy na envie mutu te conseil on pesa ka ba fi botika convier po ezo ke nika mabe malade belé eza na ba hôpital pour na biloko wana donc nana mingi rolobate c'est du peso na peso ba conseil kaka yango wana afi yebi kande zalaka viens nga d'avant-poste les célèbres motema ya wa ibonge viens nga Célé du Bois mes condoléances na yo kotozali viens nga lando kosi na Londres zaka yo mobala mbinga ari kwa kunji na sidia kese mama social fina avoka stemai ayo yango wana chila peso famille peso nyonso na pesi bino bambote na pesi di kandongo mae ayo yango wana zala yo papa mapasa bambote na bino donc conseil na pesi ka bandeko na nga basi yango wana vraiment vous ala bino Justine Mavinga mbote na bino conseil ka na pesi yango na libaka bakama be Merci beaucoup Samarino. J'espère que Bosco Landa, Samarino en tout cas fidèles internautes, vous s'abonnez toujours à Info 16. Tout ça la kaba réalité où les canaux RDC. Surtout tout ça la ngopo eza pasi eza pe mawa. Ozo luka ozwa eloko oyo ozana ngote oyo obotama na ngote pour gagner nini. Tu penses que baso bazana ba plan ba la kate ou soit ba bazana ba konki ba la kate. Donc le goût et les couleurs ne se discutent jamais. Donc on a pas bambote nangana ba vie nangai en vie nanga chitos babi chitos mboke lengi na Paris vie nanga pezene ya uli pezene de Paris bambote na yo comme bayunga mokondi Espagne babi en Espagne prêtre azate et pourquoi pas na yemoko papi kalubi babi full boss PK service na Paris. En tout cas, j'espère que ma tangue est collée bien. Tu as la image. Quand tu te mets la image. Donc voilà. Vous s'abonner toujours à Info 16 de Macambou. Merci dans le grand caméraman. Donc, viens Berton Manzambi, viens Berton Manzambi, non lela au Samarino masanga makasi, viens sanga nazal. Takayo. Viens. Les en live en tout cas tout le monde ensemble ngalingaka après voilà puis vieux Berton photo senti tout le monde atalaka ndezalaka oui voilà ezalaka Célé du Bois maboko banka Célé du Bois mes condoléances vinanga yoko te lo baraté
12 les kaka mbama code beta mala mabele fungwami taka yo. Oui voilà, Maître Dillon les guerriers, maman Eugénie Mokere, bah gros bisous na bino nyonso mon vieux King Foreman, hein, naleli, bah gros bisous na bino nyonso yemoko 16 mm mobala sérieux, info 16 tolinga bino mingi. Hein, vieux Robert Kiziondo babi kwanga fioti, hein, manzanza vieux Robert Kiziondo manzanza, motema maman Meje, mo patibi. Bah gros bisous na bino nyonso. Bye.